Cinq nabiso Enis, azali jeune, oyo abandi, azana no jeune en l'âge, azali leki nabiso, azali pe jeune na carrière na ye. Chanteuse no babengi na Congo ya Enis Maniamba. Tango yo ozi makambo na yo obaloli, faut respecter ba contrat ozo respecter te. Enis Maniamba bayebi histoire na ete. Po akoma ndenge azawa asina ba contrat epana wana eza biloko oyo ngana zwa ni cheat. Enis Maniamba aya epana nga azala na posa a dominer tous les musiciens chrétiens congolais. Premier rituel au sala to na ko sala rituel na tombe ya Marisa. Pardon? Na tombe ya Marisa. Enis Maniamba place uza oyibi. Marine Sambu déjà azalaki mwana bangunza. Azalaki oyo akoli na famille oyo azalaki ya missionnaire ya bangunza makasi bakati ya Marine Sambu. Tozala na posa tozwa guitare ayebi place aza na garde corps na ye ko batambola na ye bazala bango mibale. Tarwana bayibana tombe ya Marine Sambu ezandenga namna salaki kipona zwango ezange etiaka suka so na pesa kaya yango na milincho alinga kanga sito kongo mobiba na muziki Enis mais guitare on eza epana ma Comme il a confirmé qu'il y a eu Biba Ilokoana, à ça les profanations des tombes, il doit être arrêté et jugé. Là, tu demandes, tu proposes. Proposer, n'a pas que citoyen. Où la constitution se fait un droit. Mais vous savez, un procureur, faut pas qu'on a Moutoana. Mingi peut au moins rappeler parfois Moutoana batindi car on a chante. Ça arrive aussi que ça arrive aussi que na bango aya kotinda ye mususu pezali ye mutu wana zana bonganga te ayebi makambo te aye kosala biloko wana pona koluka ba vie to pona koluka ba bezi na ye soki bayebisaki biso kende bakendaki kodeterre tombe ya Marine Sambu pas memango bazwi mikuwa bazwaki sous-vêtement bazwaki suki bazwaki lino to bakene sala ba service aux alibes mystiques on peut confirmer to kota na molimo mais oyo écoute ça na droit déjà molimo kutu déjà to mona ke c'est na aventurier et ça na sens mon côté et ça eloko moko ya koluka ba vie mona bato sana eloko moko ya mabete azana ba kisi ya mindele te to kisi moko ya kota te ezali kaka tana ye yepe a préparer le la Bible oyo zo le belaye racheter les temps car les temps sont montés. Yépe akeba aïba déjà pour racheter batana na mamanyo sa ça. Fanatique de l'oro sur caméra na yé parfois tu fais la ibiété. Voilà. Ce qui est allé qui membre moko ya G7. Ya G7. Te porte-parole moko ya G7. To koyamba la moko alobeli mais héritier pe amundi ayoki message wana. To batune balobi ke balobi biso pe ba robeta biso. Papa, eza lokola kuna bazo violer bana bato. Namoni stati moko papa moko ya bapaki abimisi mwana na ya 11 ans alobi ke bino bato bomesana ko mungu bana bato ba 11 ans ba 10 ans wako megana mwana nanga na boboma ye alobeli na alobeli général après si kaka avertissement donc héritier après si kaka alingi pe a protéger zone na ye na ba oya ye faut ça la message faut se révolter pour ye mutu wana atakaki ko ba ye donc ba président belé pe faut ba l'héritier. Peut-être même le bawana ezalaki pe mutu affaire ya héritier moko koleka to o babenga la soki paka koleka ba betier tala soki ki santé ya te paka musu soki noko moko ba soki noko soki nani mutu moko ya paka soki azara golo azaki gola soki tala soki ni santé ya paka wana ya ba pake wana soki bazui ya paka bako boma ye mais na message wana et ko sala pe ba moni ya paka moi pe ba betaye exact. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides.
TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé dans Solola Vérité Studio. Place où vous continuez à s'abonner et à commenter. C'est toujours Dieu merci Mbadinga. Comme je l'ai dit, actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, et bon, mon équipe, mon bimba, ils allaient là pour nous transmettre un message dans le temps réel. C'est comme si vous avez un endroit où l'information s'est déroulée. Tout remercier l'équipe rédactionnelle et technique. Grâce à Bango, vous a servi. Merci à la coordination là. Je vois notre boss. Lui, c'est Miguenyema. Merci pour cette opportunité. Et si vous voyez cette image, vous dites merci à lui. Avironza Mbejitakis, Kouma Africa. Merci pour Namsa Malam. On continue toujours au sein de Solola Vérité Studio. Et nous remercions notre sponsor officiel de l'émission 100% Star. Lui, c'est Chris Ramsès King de Djobo depuis Paris. Ou à la Bisso, merci à toi. À Fallon Shirlène Elonga, appel code depuis Paris. Et à Dinamo Kabemba, la belle femme. Elle, c'est la Lyon. Je disais, actualité nous oblige, c'est la toute première fois que nous avons eu cette opportunité d'être avec lui dans cette émission. Nous avons eu des appels partout au monde. Dieu merci Mbadinga, toi on a besoin d'éclaircissement. Dieu merci Mbadinga. Tozara olinga mingi, lelo awa tote ko raisonner les sous le 16 janvier jour yatika mukili wazaki chanteuse ya mboka na biso ba voix na ye ba nzembo na ye c'est pour ça peuple congolais et pourquoi pas africain et na monde Marie Misamu koyoka mtu osala sortie médiatique kolobaki yenda kene kozwa guitare pour pesa collègue ya Marie Missam ou basala msala moko artiste ne meurt jamais pour avoir succès et c'est ça ya solo il faut que luka bateau yo obiso to ba travailler na bango pour tous avoir éclaircissement par rapport à CG on a rien à pêcher sur le question d'actualité ba sortie médiatique ya artiste musicien chanteur congolais comment musala les autres kende na monde na bango et c'est ça vraiment ni to yebelaki rumba congolaise ou demande na bango na ndenge na bango ya babutu et esangi basala boye ile to sali appel na moko aza na benga rai non seulement ne to ba maître magicien mais il y a za moto ya ba envoyé il y a prophète Simon Kimbangu et il y a ba yindo olelo plus de 20 ans il y a musala à Kendara Libanda azongaka nous avons des bonnes ba photo libanda ya mboka akinara osala musala oyo ya biso ba africain to raisonnera pour son abisso boyebi 100% Star so ezambala liboso to présentera vraiment comme invité et yemo se présenter pour boyeba il est qui il fait quoi pourquoi il est venu dans cette émission attaque ça de sur demande d'abisso toujours très bien habillé je ne sais pas il y a une différence bango balata raboité mais qu'est-ce que fait ya lata kababo ya lata bateni na bango ya rouge ya noir ya blanc vous voyez notre autorisation ya équipe ya régie si vous voyez nous serons même langage on voit notre invité je viens de le dire c'est la toute première fois très bien habillé on dit Mezaye à qui nous avons dit bonjour. Bonjour papa, Dieu merci. Bonjour na balandi nyonso ya Solola Vérité et puis bonjour na bandeko nyonso
oyo bazwili bakoya kolanda biso bonsoir ou bonjour ça dépend ya air bozwami oyo bozolanda biso ngai nazali ngunza dia kiese nazali ndeko oyo bamingi bayebinga na kati ya mokili mobimba nazali moko ya bana oyo basalaka na nzela ya bokoko pe moko oyo azali wana pona ko promouvoir culture africain ou bien kosala oyo lolenge bakoko na biso basailaki tata Simon Kimbangu bangunza babonso basadila e mono pe mwana ya ongeki sadila yenge mu makanda izindinga za zonsono ba ona tukutanite banda ane ebandi to souhaiter ko profiter na permission ya papa journaliste to pesi bango ba bonne année partout na monde entier pe pas merci na bandeko oyo ba utiko yamba biso tozalaki libanda bandeko nyonso bazalaki na conférence na biso na Turquie ici ka pe to utiko zala récemment to pesi bino mbote partout na monde entier ngai nazali moko ya bangunza to oyo to bengaka na français guide spirituel oyo to bakana Kikongo songi ya nzila e monongeti salila mona kimpeve mona nzila yoyo tata Simon Kimbangu e bankulu betu babonso basalila pona kozonga na kozwa papa journaliste na bateke batobike balata kabilamba rouge te c'est bien bon papa dit merci tout le baka les habits ne fait pas les moines mais on peut reconnaître un moine par son habit bilamba mingi bozwa komona bato bazwa ko ya na télévision mutu mususu azwi elamba na ye atongisi na maître taille baka mono mesure ache kwa moko awa ache biloko alati na nzoto misusu baye bazosala me ba démonstration ko bimisa moto banyoka bambongo c'est pour exciter nos frères et sœurs mambo makimpeve mona mvoto loko mais mambo makimpeve mona ntomenina c'est-à-dire makambo molimo ezalaka na beulate lité tuna ba exhibition wana te wana muto ala sala ba démonstration ezana rien à voir na ndeko azobota te rien à voir na ndeko azoka mukanda te rien à voir na muto azana posa bolingo na ye mwasi na kima eto mobali na kima ye to oyo ba votaka te o asala ka succès te zala na ballon to zala na musique do ba démonstration wana ezapona ko exciter bato yango tolobaka yo magicien surtout yo munze ko sala démonstration qui est na cabaret na Paris et si ka wapeza la spectacle payant pour basala ba exhibition ya ba démonstration na les vraies démonstrations ezali muto azali ki na pasi akoti na esengo to apesi témoignage maladie esili pasi esili na vie na ye yango na vrai témoignage mono pe mvoa turuki akimpeve kia kingunza ngena yau bilamba ona pe ya molimo ngana zana yango me ngana lata kango kaka na kilongo c'est-à-dire kilongo yo bana sanctuaire esika o ezali longo do ezali saint na sanctuaire parce ezali bilamba moko kia kimpeve kia kilongo menina bao bankuluvo makimpeve makinsuni malata kango kaka na kilongo yo yebinga uta bane bele esika oyo na lata ka bilamba wana place on a ça la kamusala na pesa kandakisa un vrai mécanicien à la takaka tenine na garage ou bien ndeko oyo tangi ba classe ebele ndeko na akoma to camarade no akoma magistrat to avocat à la takato général non place ezaki na plénière tribunal to na parquet ici ka operola ta musala o mona tshina na kati ya saki akela telango na to vrai médecin a rolata bilamba na isika ya musala soko moni mona na quartier na torche yeba ki azana première licence na ICC awa soki mona moko na quartier abandi ko tambola na ba tensiomètre bakomi ko benga déjà dorta yeba ki azana première infirmière azosala na azana excité c'est pour cela mingi batwana bayaka wana ezapona ko excité donc da profiter na question ezalaki très profond yonde ko yo mama osana ba difficulté osana problème o ezali kaka spirituel ko yeba isika ko chama toi na yo yeba isika ko chamiso pe matambe na ye parce que nyonso bozomona na télévision mingi ezali solote biso pe toza bato ya mabe biso pe tozali ba parfaité mais biso tozosali la mona nzila yo tata Simon Kimbangu tosisila bankulu zetu batosisila bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza bisimbi bya ntia yoyo nzila yoyo ne mtwala nene ki Philippe Mbumba basadila ebeto pe bana ya utoti sadila pe inbino batu bobanga ka ko yana bokoko na biso tosenga ka makilate monantie mungwa e maza e mafuta yoyo bankulu zetu basadila ebeto pe ya utoti sadila ya utoti dia van defi van toto mbangi muzulu mbangi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde. J'espère que vous avez maintenant batu belé bayo ki présentation na yo bayo ki façon ya ko expliquer bango musala yo salaka. Mais il y a des gens qui nous suivent batora ba alerte intime na États-Unis d'Amérique on a tombé du ciel atali kombo na yo oizaki babenga kombo opesi biso kombo na yo te bato te na pesi kombo na ngai zali ya kiese kia sunga ya kiese kia sunga c'est-à-dire
kosunga batu na esengo ya kiese kiasunga donc kosunga batu na esengo oyo bakoko batikela kinga ava koko akufa na age nazalaki wana mona moke ba 13 ans ayebisinga ya kiese wenda sadisa makanda izindinga za c'est-à-dire na kine sunga batu nyonso bazana ba problème batu bazana maladie mingi babenga nga bazana maladie yo ndeko ozana premier appendicite kende na hôpital benga ngai na plus de 143 81 54 51 313 ngana ko accompagner kaka na prière yo puto melaka kisi attention continue ko melaka kisi mais benga biso na plus de 143 81 54 51 313 on va vous accompagner na prière ngape na melaka kinini na melaka novalgie bana na ngape ba melaka ngome yo muto zana maladie spirituelle oyo muto akena hôpital azu solution te otamboli nzoto zo bonga te zo na mikili ya poto zo meli ba kisi ya ndenge na ndenge ozo zo solution te esika wa binga na sunga kamena bato oyo ezali mena spirituel yo muto zana problème impuissance sexuelle eloko ya mobali esala ka susu te ozana cycle te ozana cycle te mais otele maka susu te obi otele maka après quelques secondes osubi donc yo muto ndenge wana ko hésiter te na ko benga biso ona problème obotaka te batali ba trompe nous normal olongola zemi essentiel kaka otubela masumu na yo epa ya nzambe bakoko na biso impossible ezalite bakoko bakusunga yo ozwaka mukanda te ozana problème ya maladie nyonso zo déranger yo ozana ba femme de nuit mari de nuit obotaka bana bizengi ozana ba règle ya douloureux ozana mutazana prison ba kanyonso o ezali spirituel benga ngai na plus de 143 81 54 51 313 ba bankuluvo dia kiese lwaka kuna beto to lwaka ko dona koma bisika pe bango bakoma kite yango moni lelo biso to yena mwaki mbamba na libanda bakoko na biso ta voelo bazalaki na mote ngalelo na mataka nazana premier visa te partout na monde entier na koma ka pe bayebisinga mona kisalo yoyo kulendi vukila mona kifuki kianganiko c'est-à-dire na musala oyo nako vivre to nako tisango kopte to ba nako vivre na sière ya batute donc yonde ko oyo ozana problème nyonso etalis spiritualité to bi bien ozana posa appendicite kende ba sala opération moi na sobela malaria pesa ekini no sala mboka to libanda ya mboka mais ba ka oyo ezali spirituel nzoto so sala passe impuissance sexuelle ba règle ya mabe ya pasi obota kabana bizengi ozana kaya bana ss ici la gâté mais tosana ba remède oya bokoko na biso ekosala ke mwana miso jaune esili bapota ekozala susu te pe libumo ekovimba te pe mwana koumela na se ya moyo to bakanyonso oyo papa journaliste akotuna tozali wana toza kosalela biso tosengaka makila te mingi bakansaka bokoko na biso ezali bondoki te biso totisalila mona ntie mungu ayemaza yoyo bankulu zeto batosisila. Merci beaucoup en tout cas maître Eloko Ekamusinga babiloko o to mona ba collègue na yo mingi basala ba sortie médiatique pona ko senga bande ko ba rozwa ou ba ko sala premièrement habillement ou bon balata yo lata rangote bon ba ya ba porte-monnaie magique na pesaka yo biloko anu lobela rangote yo ningo za boy to mona ka te ba lobi ke non avoya il faut ya na mbongo moko boy par exemple $100 pona fongola le dossier na solana ba koko chez toi tout ça ezala raté eza permis mais pourquoi différence on ezala et normalement biloko te bi que faut ça la sortie au sala monter société na yo vraiment eza nini na domaine yo salaka musala na yo vraiment eza nini. Oui, spécialité na ngai ezali na node tolobi ndenge bakoko batikela kinga wenda sadisa makanda ezindinga za sonsono spécialité ndela ngai ezali nyonso etali spirituel ka nyonso o ezali spirituel ka oyo ndeko amoni kako ke na hôpital aso pa monganga aso traitement akobenga biso donc traitement ezali physique ngai nazaona pona ko bondela pona ye ezali spirituel ngi ezali oyo ezali ete batu mingi babungisa lokola bankodia na bango ya famille biso baindo to bakoko batikela biso ba porte-monnaie magique te ba porte-monnaie magique ezali mabe dans sens nini ezali mbongo zui lelo pe esili lelo pe ezali biloko moko ya mindele ezali culture ezali mindele ezali culture na biso te donc porte-monnaie magique yo ndeko bokene na banzela wana te mingi tozomona ba jeune baza kokufa parce que ezali mbongo zui lelo fo esila lelo. Par exemple, maintenant $100,000 et $10,000, $50,000 et $10,000, na 23h57. Donc, il y a 3 minutes pour $100,000 ça la nini ici là. Ce qui s'il était piège à monter les bandits. Il y a mon ba jeune mingi ba komi ba pede mingi ba sa kokufa. Biso ba koko ba tikela ki biso nkutwa zo wa kapondo ngale kwako. To saki ya mutu aliboma ezanga ka iloko te. Yango mona ka mama moko atika kaka mungwa me mama na mapango set bana batangi bakelasa malamu bakombi ba médecin papa moko atika katumba kwa zolo papa wana tinda bana nyonso na poto
pe asomba mapango donc papa ya ndenge wana azalaki na nkutu azowaka kondwanga lekwako nde yango bankutu wana ya bafamille ya bato nde napesaka bato yo moto oza na posa ya nkutu oyo babengaka na français porte-monnaie du bonheur parce que mondele ayaki koyiba mayele ya bokoko na biso ake nango kuna nde yango napesaka bato yo moto oluka nkutu otambola obengi biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 pe bandeko mingi batunaki mpona nkodi ya basombaka yango na mbongo te bobenga ngai te natekaka nkodi ya te nastie pe awa mpona kuna yebisa bino baverité ezali caché ngunza moko te to nganga moko te asalela yo nkodi batekela yo nkodi na mbongo te parce que soki osombi nkodi na mbongo to osombi nkodi ya clan na yo te ya famille na yo te ekomema na kufa ekomema na ba problème ndenge mona bato bapesa forme négative ya nkodi mais nkodi oyo olingi oyeba nkodi ezali loko malamu kasi zwa kaka oyo ya famille na yo yo ndeko za na poto oza oza partout ndenge nini okosala okobenga biso na plus 243 81 54 51 313 beto tafeti fiuno na tete mona kimpv twazaya mona villa diako mona kanda diako volone nkodi c'est-à-dire to sala kana consultation spirituelle donc ndeko noela obengi ngai oza na Irlande na kosala consultation na zana ba donner na kosenga yo oyo consultation ezali gratuit ndenge ka olobi biso to senga ka mbongo te donc okobenga ngai na koyebisa yo ke ndeko ndoela moyena pesa on code ya famille na bino ezate po eza déjà na ndeko lando ya famille na bino donc on la kisaye nazo la kisaye parce que soki na zuya on ndeko lando na pesi yo famille ko koma na tiraima eza mabe donc il y a des principes aussi. Il y a des principes. Code elingaka kowela te. Yango mona ke koma bana mama leki na bana mama kulutu ba mwiko wela na code ya kwatika e komiko bomba bango po code elukaka kimia. Mais code ya oyo to salaka consultation spirituelle, ban code ya ebele bakoko moni na kala malade bomaki batu ba tuberculose, ba boise to lèpre bomaki bakoko na biso, ba code ebele ezonga na ba grotte spirituelle na biso. Mais bakodi ya ndenge wana nde yango nasoko pesa batu pe yango na pesa ka batu partout aux années na monde entier et kokomela yo eza pe na famille mususu yoka ndoko na bino za na kodia oyoka papa na bino za na kodia mais omona yango te olingi oyebango okobenga biso to kosunga yo télévision za ngonga moye to pesa ba détail nyonso ezalité okomona na libota mususu papa ngaka pesa mwana mais papa moni mwana bana bakeli je pa ya Yesu abisuka la kisi bana makambo na bana bamona papa zalaki na bondo ki na bakisaka wana maître soki déjà mutazo sambela makasi c'est que azasu na possibilité ko di respecter coutumité azwa salelango il faut appeler ça muto ayibi nzambe te est-ce que batu ba sambela makasi basala mariage coutumité basalaka kasi kodi pesa iloko akutini esabe iloko bokoko na biso même aux chrétiens aux na droit ko kodi ya oza famille na bino oza ili ya livile na bino ko somba na mbongo te biso to kolakisa koma ko sala oza kodi ya famille na bino okomona neti na ba famille mususu noela papa na biso papa akufi me bandeko papa ba ye papa tiki mapango mituka basimbi iloko te ba ye webisa mwasi la veuve ke biso to sokota na chambre to zokaka iloko ya ndeko na biso iloko na biso isa na chambre moi ça zokama eloko nini bokele kota bozwa bake bazwi eloko pena mwasi to bana bamoni eloko banoko baye kozwa te bapapa leki bapapa kulutu to batata mwasi bazwi te bazwi kaka eloko na bango oyo ya famille to kode na bango bakena yango kode na baforme nango eza na baforme ebele kode ekoki kozala mbongo ya kala bato mususu bazala mbele kia lulendo bamususu bazali na nkau kia lulendo bato mususu ezali lokola babankosi banzungu bakinzu baforme ebele ezali ya kode donc yo mutu oluka ozwa kode ya famille na bino oluka kode ya otambola bahula yo ko hésiter te benga biso na plus de 143 81 54 51 313 to yo mutu oyo lukaka nkutu azo wakakondanga lekwa ko to porte-monnaie du bonheur oyo bakoko na biso basalelaki obengi biso to kosunga yo partout ozali na monde entier ozali na bakaya maladie makani nyonso ezo déranger yo oluka ozwa succès banomaka ote bavotaka ote mwasi akima yo mobali akima yo oboti mwana azana problème ya langage azokoka koloba te mwana za lokola kizengi ko hésiter te yo ndeko mama benga biso na plus de 143 81 54 51 313 beto twetesadi na mona kimenga ko beto twetisadila mona nzila yoyo tata simoni kimbangu kasadila ne Philippe Mbomba ne Ntwalani bankulu babonsono e beto bana yao twetisadila
beto totisadila muna ntie mungwa imaza yo bankulu zetu basadila e beto pe bana ya totisadila lulanda mfuatuluko mambo makimpeve muna mfuatuluko menina e mambo makimpeve muna si demonstration menina ko me mambo makimpeve muna ntumenina nge tata nge mama wena yempasi wena yemvita weti sosalo niakusu vutuka muna kinkulu zetu to vutuka muna kinkulu zetu mona lendo yoyo kia bankulu zetu lukola papa Mobutu alobaki recours à l'authenticité to zonga na bokoko na biso yango monaka papa Mobutu na tango na ye alobaki to zonga na bokoko bandeko na biso ba papa na biso banozwa salaire ba grève ezalaki te kozinda ya Kinshasa oyo ekomi mbula moke ejindi ezalaki te kolia ezalaki malamu mboka ezalaki na pe kimia ezalaki tozalaki zairoi dans l'empire retrouvé tozalaki na pe tozalaki na kimia pe tozalaki peuple moko tribalisme ezalaki te Dil Barzaiwa dans la paix retrouvé peuple ni tozalaki ini okomona nzuzu ya mbombo wazali muluba mekasi gouverneur na Kongo na Bazaïe papa Vital wazalaki mukongo gouverneur na Kivu mais lelo yo tokabwani jamais muluba koko ma gouverneur na Bazaïe kutu o azawana ndeko na biso wazali camarade na biso wazali jeune lokola biso grâce azana bitumba grâce bilolo azana bitumba bomba so suko muluba baki ne chawana mboke kabwani pona nyebi ba nzembo tozo koyemba ya ba futur tokomi na ba hymne national oyo ya futur nous bâtirons un pays donc na futur yango moni peka gouverneur pe ayen oya sika gouverneur na biso pe ngobela lobika kibo Kinshasa ekobonga te nani na komona nani Daniel Bumba lobiki Kinshasa ekobonga slogan na te falo ba Kinshasa ezobonga ekobonga ezali na futur pardon dis-nous peu et bon aloba ezobonga bi ekobonga ekoza pe yete bon sango ça nango futur yango boyembaka nous bâtirons donc ça nango pe futur papa de José Makila atika première pierre na aéroport international était le moyen batongango exact pour botato la hymne national za la vibration te ezalaka nous bâtirons hymne national za na futur pe erreur grave bozumboka boke pesa na Yesu na stade des martyrs banda bope sa mboka na Yesu erreur biso tozali pays laïque beto tafuti futu kama na kinkulu zetu tokuzongisa mboka na bakoko na biso na basefe na biso na ba chef coutumier te po ba chef coutumier bazalaka batamolimo te yango naza kosenga epai ya mutu te me beto tilomba lendo kya nzambe mpunguto lendo parce que tozongo senga yango na nzambe tozongisa siko mboka na bakoko na biso lolenge papa Mobutu azongisa mboka epai ya bakoko na biso to epai ya mfumu Kimba. Tu as le temps de répondre, j'ai des questions à poser. Autour du bawa porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur. Il y a une différence au répondre biso entre porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur. Différence c'est ça wapi. Porte-monnaie ni mutaroza nango pona yo porte-monnaie na rozo ate pona protéger bo moina ye. Ya bibale. Lelo oyo autour lobelo mo awa c'est très capital. Pour muta jo kodia ou recoder à la respecter na vie na ye. Il faut ça la kaka muta Congo central ndeto ba Congo ou aroza pe colonioso. Et c'est colonioso za na kodia na bango ou bezara ya Congo central. Nkodia ezali po na Afrique noire mobimba. Kodia ezali po na bayingo na ba Gabonais na ba Sénégalais basapi na ba kodia na bango. So biso na Congo na Congo pe ekolo nyonso kutu lelo ba Congo te bazo salela nkodia mingi ezali bandeko na biso banande soko ke awa na commerce soko kuta na kati ya magasin oyo ezaka mwana mama leki mwana papa leki bango nyonso batamikuse mutamula hilo kola yoto lokola ndeko papa cameraman ezalika o azali vigile le banda banda ko nyonso ezana ba GB awa na nini awa eza banda ko banande mingi baza kotonga po batie nkodia na bango na commerce na bango ba Congo kutu bazonga sima na makambo tali kodi apo ekoti sa lokola kobanga mais kodi eza eloko malamu ezali pona moyindo nyonso même na Bible le peuple Israël bazalaki pe na eloko na bango ezalaki forme ya kodi na bango oyo babengaki arche de l'alliance arche de l'alliance ezalaki recommandé sur tali na Exode 22 j'espère 8 okomona yango nzambe aza kopesa bango recommandation basala eloko babengaka arche de l'alliance basala yango na nzete ya acacia pe batia yango wolo pe ezala lokola cage mais ezalaki pour tout un peuple d'Israël ceux qui bazana maladie bazana ba problème bakoya kogumbamela oyo babengaka arche de l'alliance ezalaki ya famille alors que kodia eza pona chaque famille bazana kodia na bango chaque clan bazana kodia na bango mais arche d'alliance eza forme pe en kodia o ba pesaki ya bango nyonso en général ya peuple nyonso tango bayibi arche de l'alliance bakenda ngo epa ba philistin ekomi koboma ba philistin
parce que ezalaki ya bango te. Mais tango bazongisi yango na Israël, moyebo masusu bato ezate lolonge moko pe nkodia soki ozwi ya famille na bino te ozwi o ya clan ya bato osombi yango na mbongo ekosala yo mabe. Donc possibilité ça peut osomba ya bato na mbongo. Bato musu eza ba erreur nde tozoboya. Nde tozwa kopekisa toye awa lokola baenseignant kopekisa bandeko na biso basomba yango te mais kasi babenga biso na plus de 43 81 54 51 313 toko orienter bango lolenge nini bakosala pe bazwa bankode na bango mingi bakoko bakufa oza ko souffrir oza na mikili ya poto ozali awa na mboka mais na boza na kode na bino na famille oyo esalaka eloko te. Donc yango wana même côté ya ba mindele basaki na arche d'alliance to baza na arche d'alliance biso tozali na eloko na biso. Natunaki mama porte-monnaie. Makamba porte-monnaie déjà ezali science na biso te. To ezali culture na biso te. Bandeko yango topteya bango baso ba porte-monnaie magique te. Po ezali loko eboma. Eza mabe. Pe na ba maître nyonso bato bayambaka, eza même pas na 2% bato bakopesa ngo bato. Bebi no moko nanu botalaka nanu lolenge ya kobika ya bato bazopesa bino ba porte-monnaie magique. Ba vie sociale na ba vie na bango mo ndenge ye moko nanu tambolaka na wewa. Yemoko asa locataire. Yemoko asa na problème ya $100 to ya visa kutu musika. Mais ko ebia ya kolata koma kopesa on kodia. Parce que bokoko na kala batu balobaki kaka ke batu ya bokoko bazali ba pauvre. Biso toza ba jeune oyo na nzela bokoko to ekosala oyo to bengaka renouveau. Lelo yo papa die merci biso to tongi yo zalaka na ngai bino je presse football baka biso to koloba. Non, nous avons des œuvres. Biso to sali ba œuvre oyo lelo koma kutu komanda bandeko mususu ya misala. Je dois revenir. Et tant mususu to benda na ki pe na media lelo to tongi na kulungu na sali ba ONG na sali ONG na tongi na sana plus de 60 enfants oyo toza ko berger nous avons des images toza ba images zo le kawana donc oyo tozwa ko berger pe na location to pesi pe merci lokola oyo régie zo la sabiso lokola oyo mama Edwige Mayango depuis mikili ya poto atili ba carton mususu yango wana pona bana ya orphelinat ba carton bilamba yango oyo biloko atindi yango oyo ba sapato ya bana nyonso tu oyo eza ko kende na mboka esika wapi tozwa ko bomba bana ba carton yango oyo euti poto eye pona orphelinat. Lelo yo epesi biso pe ba combat na bandeko mosusu parce que on a investi, on a fait ce qu'on appelle la renouveau. Donc la bandeko catholique basala ki renouveau charismatique, biso pe to sali renouveau mona kempeve. C'est-à-dire to changer molimo te, mais to linga ki te tika na kaka bata bokoko lokola bato ya pasi. Bata bokoko lokola bazanga, non, biso to zanga te. Ba église ebele bomoni awa ezali na limité eza bisika bandeko bakuta bapoto partout bakoya kolala misusu ezali bisika ba place bakobomba ba café esika bakobomba bakoni ezali na tango ekokoka bandeko bakozonga ndenge bakoko balobi lulia lunwa luvanga malozolo le diambo intangwane e bao bankuluvo mikamambwa lekila faki mosi vubu kila faki mosi donc c'est-à-dire to ça les sika moko to ça na bolingo oyo bakoko batikela kibiso. Merci beaucoup, nous parlons des archives en tout cas mututo yambi na plateau na biso. Je vous avais dit et je confirme, j'ai des preuves à Sunakabatu. Plus de 60 enfants oye abana ozo en charge azalaki na soutien te lelo kamsinga pona yamba epe kala na 100% star a memel biso pona nga eza mama ya liboso na moni a contribué na ONG oyo banda plus de 5 ans aujourd'hui. Dieu merci mbadinga banda musato banda ya ba projet oyo. Je salue Jolisia Sampi depuis États-Unis d'Amérique. Voilà na ba remontada. Mais lelo région sunga biso mona eza mon côté. Ozota la biso libanda. Yo oza na besoin sunga batu. Oza na besoin bana balia bana balata car bano biologique yo botité bano ba maman peut-être batika mokili bano ba papa batika mokili bano ba papa bana impossibilité na nzela ya grand frère na nzela ya papa na nzela ya maître lelo oyo azwaka 10 francs na ye azotiela bango balia fongola maboko na yo batamite mamalamu partout au monde benga mettre ba numéro za affiché wana en tout cas ozala eloko de okoya na maboko ya malamu benga biso meto ozonga na régie totala desani na ye na ba ONG na ye koma sungaka po ezaka ya maluba ko lobi kaka oyo tokaba biloko oyo bomona 100% star et ko accompagner bango ti place ko kiri bomona koma bana na to tuna bango koma ba vivre ka ezana constamment to sale o sala nyonso oyo mais yo lelo osa mutali boso osa ONG na Congo central. Pourquoi premièrement est-ce que c'est un terme et ça combo benga no bino banganga
même de yo kokenda ba kombo yaka osunga bat mozaka nganga mais ya propre. Pourquoi bozalaka bata Congo central? Merci pour la question. Nzambe tango asalaki mokili akabolaki badon na ba tribu na chaque peuple. Okay. Yango moni même na Bible okotala chaque peuple ya Israël bazalaki na badon na bango. Omona famille ba Yesu kune bimeli ba Abraham, kune bimeli ba David, batukaka ya Bible. Baza famille to génération généalogie moko ya famille anine. Mais omona peuple mususu oyo izana kati ya Israël, isa peuple no balobi bango bago pesa fo ba pesa bango badim. Okay. Peuple mususu ezali kaka eza peuple moko pona kobunda lokola pe biso awa ezali pe vrai Israël ezali Congo normalement ba erreur mingi ezali na kati ya mboka photo songisa na 11 provinces plus Kinshasa et ça la 12 provinces comme les 12 tribus d'Israël okomona ke batu nyonso ya molimo to ba église oyo ezali ba chef spirituel to ba confession religieux ya biso moko à part Ahmed Isali catholique musulman missionnaire okomona déjà ezali na kimbangiste oyo ezali ba Congo okomona ndeko na biso Konde Dominique prophète na pesi mbote oyo pe azali moko ya ba confession religieuse parce que azali mutu ya ba Congo mais komona ba ndeko na biso ba luba nyonso la majorité soko bani na première funati na 17e mairie 16e mairie okomona ba pasteur la plupart isaka ka ba luba do ba luba bango ba suki kaka na ki pasteur un vrai prophète akoza la muluba te Oh oui que toi un vrai prophète non ndenge nzamba tikaki makambo un vrai prophète akaka na message lokola Simon Kimbango akotika kobima na baluba suté mais ba vrai pasteur oya solo o baza ko salela nzambe ya mabe ya makio na bazaya mais ya malamu pe bazali voilà baluba omona pe baluba pe baza ko apôtre Moïse ka songo waza prophète to koma isika wana baluba pe bazali na kati ya commerce to bombongo to mametali wolo okomona bandeko na biso bangala na tango mobutu la majorité bazalaki kaka ba soldat bandeko na biso ya este baza makasi na commerce bandeko na biso ya bandundu bazali ba professeur bato musu bakansaka bato bandundu bazaka kaka bato pousse to bana misala mais ba grand médecin baza bato bandundu ba grand professeur d'université baza bato ba avocat aussi ba avocat mingi ba maître bato bayudi baza pe bato pe ya la crème du barreau ozolanda donc nzambe akabolaki okolo bate pona ni basola na tango mobutu asali oyo babengaka ba CMZ basali ba marin ban papa na biso oyo bauta banyanga bamandaki kobanga mai babandaki kokoka kosala ki marente ko naviguer na masuwa te babandaki kolela nini mobutu asalaki akeso bato na bangala ayina bango na matadi po bakoma ba marin donc nzambe akabola oyo ezali don na chaque province na chaque tribu nzambe akabolaki badon na ye wana ezali lolenge nzambe asalelaki eza eloko ya kokamwa nango te donc nzambe akabola badon na chaque province na chaque tribu bazali na badon na bango ezali lolenge nzambe asalelaki makambo na ye. Merci beaucoup lolenge nzambe asalelaki makambo tozonga na makambo nzambe tozupe chance ozala na yo tomoni sortie médiatique moko ya collègue na yo oyo confirmer batu akendaka koyiba guitare ya Marie Misamo po akopesa sœur Elise olelo azwa succès biso toyebi nango e abeta nango banzembo tango tali est na misu na bino akoki kosala sortie médiatique ya koloba boye koyiba guitare ya sœur Marie Misamo akufa le 16 janvier au biso sauter da ko rendre hommage et na village Chetema to mona ba maman Micheline Chabani ba sœur Belé même ye mutatani azalaki wana pendant ko rendre hommage na o azalaki collègue na bango ou aza collègue pour artiste ne meurt jamais quand la sortie médiatique na yeboyi collègue na yo alobi azo confirmer que azo travailler na bino service a raison. Déjà, merci pour la question. Erreur peut être côté à média parce que média les lois en contrôle té continuons surtout baza ko yamba sans pourtant ya ko ba expertise na ye sans pourtant ko yeba pe identité na ye continuons surtout ya moto lobi makambango soko tali vidéo wana na batindi la kinga pe o mona ndeko wana la tielo ko na ba pharaon eza ko na ko stimuler bato donc ezali solo te eza makamba ko kuta cinq na biso Enis azali jeune oyo abandi azana no jeune en l'âge azali leki na biso azali pe jeune na carrière na ye ba carrière ba ser jeune ni wana eza ba carrière moko lokola na ndenga molimo eza ba carrière lokola tona banzembo to mona ko to chaki tembe po ego sila na ngo mais botika ngona moment o ezopela epela botika mwana bato mingi pe mona ka pe parfois mutu wana batindi kaka na ba chante
aya koloba ça arrive aussi ça que bango na bango ça arrive aussi batu na bango na bango aya kotinda ye mususu pe zali ye mutu wana azana bonganga te ayebi makambo te aye kosala biloko wana pona koluka ba vie to pona koluka ba base na ye ezali solo te. Marie Misambo déjà kufa kala. Marie Misambo déjà azalaki mwana bangunza. Azalaki oyo akoli na famille oyo ezalaki ya missionnaire ya bangunza makasi bakati ya Marie Misambo oyo bazalaki na biloko oyo ya mindele te to ya bakisi te. En plus balobi ke ayeko zwa guitare ya tombe ya Marie Misambo. Est-ce que Marie Misambo ayebaki guitare wana? Voilà. Est-ce que ayeba no China guitare? Exact, ayebi kutu yango te. Ezali œuvre d'art oyo artiste asali pona ko signifier mutu wana kufaki azalaki mutu ya molimo. Soki bayebisaki biso kende bakendaki ko déterrer tombe ya Marie Misambo. Pas memango. Bazwi mikuwa. Bazwaki sous-vêtement, bazwaki suki, bazwaki lino. To bakende sala ba service ezali mystique, on peut confirmer to kota na molimo. Mais oyo kutu za na droit déjà molimo kutu déjà to mona ke c'est na aventurier eza na sens mo côté ezali loko moya ko luka ba vie. Donc yo condamné média pour na contrôle les athées. Contrôle les athées. Bon, ils ont permis à tout le monde. Donc asana makambo molimo te. Et yango to so sabino boye ba sika ko chama toyi mitu pe makorona bino. En plus même écoute ça qui solo que mama wana ayake pa na ye. Yo comment ko yamba muntu. Na asana ba secret na tebele. Ona sungala ba maladie na ba ka ebele. Oyo tokoya kopesa ba kombo na bango awate lokola boye mutu asali œuvre de charité aptindeli bana biloko tokoya to acquiser réception pour to sala ki ba demande de fonds na télévision pas permettre il peut permettre to tanga pe kombo na ye mais tokoya te ke mutu ayaki na kuku epa na biso na service moko après to bandi koya ko citer kombo na TV c'est pas permis na d'ontologie mais na d'ontologie to ça lokola ba médecin mais ngana sa ba benga nganga nkisi donc ba benga ko to zanganga nkisi nganga nkisi mais nganga kinganga kiambote ya malamu kizakanga ya isakanga mais docteur pe azape kaka nganga le docteur afa banda pasteur pas zanganga basala kanini serment di propre oya ko bomba est-ce que yomona déjà médecin asala ki mosi moko toucher ayina accident bi muni fi wana solo ba kosala docteur wanini bakobotela ye diplôme karene ko beba to so docteur ayami mutu boka zana sida ayi apandi boye ke bana fi yoyo bomoni yake pala ngai na sala ke consultation azana sida docteur wana musala sala nini ekokufa pe ezala pe na noter lokola batu wana boso kende donc eza na rien à voir batu oyo bayaka kozwa biloko na cimetière babenganga bango ba mission to ba déterrer tokoya kopesa bino secret ya ba déterrer comment esepesaka comment bazwaka banozwa mikuwa ya batu komemango kona Portugal kosala ngo ba séance o ezaleki spirituel mais guitare wana eza na eloko moko ya molimo te eza nango œuvre d'art pe ezali solo te mais tokosenga na l'état comme il a confirmé qu'il y a eu biba eloko wana asali profanation des tombes il doit être arrêté et jugé. Là tu demandes, tu proposes proposer nga take citoyen oyo constitution so pesa na droit na zo senga na procureur faut bakanga mutu wana donc oyo tozomona na TV aleke émission élément ba tu la biso bakanga parce que alobi ayiba ki guitare ya Marie Misambo mais à côté ino ndenge nini asali kasi bako tango bakobanda banquête esika wapi bakoyeba te wana question ko tuna ngate wana eza pona bato ya bakili droit bakoyeba kosala banquête na bango faut bakanga ye en plus asali oyo sali ba dommage pitaja de ba dommage avec intérêt pour na bébé ça va réputation bateau mais sœur wana Denise soki nani Agnès sœur Alice et nani sœur wana azana iloko moko ya ya kokamate moto na yebotike epela ekokoma na ta moko ekokufa nango to monaki bato bayaki mazana moto solo kasi na bonzambe ya bonzambe mona bato azana eloko moko ya mabete azana ba kisi ya mindele te to kisi moko akokota te ezali kaka tana ye yepe a préparer lokola bible oyo ezolobela ye racheter les temps car les temps sont mauvais yepe akeba ayeba déjà ko racheter batana ye na mamonyo sazosala. Merci beaucoup, télévision. Nous sommes arrivés précisément à la fin. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout au monde. Merci à Deborah Foura, la douce. Et je salue Hélène Munganga. Bon, bah, Dieu merci, Mbadinga. Et à Poupette, la française. Na Vitruana, précisément. Bon, bah, Ramina, Badega Schengen, 5 étoiles depuis Bordeaux. Tokomina Souka l'a dit.
n'invite dernier message de Rosalani n'invite Maman Rolobeze belé merci pour permettre biso nenge en tout cas merci premièrement la considération qu'on dit ma invitation à biso to zongi na makambo to kota mama ba Portugal ni otro loba wa nenge ni makambo salama parce que oyebi histoire ya biso ba africain ne to loba to kota pe mama Simon Kimbangu mama Lubumbashi to solo na bémission ko ya to ko retenir ni na passage na bato ba hotel so et au rappeler biso sur le numéro ya contact na bato ba na difficulté ozana lupango na Kinshasa ozana poto salaka osala na kombo ya mutu te mais kombo na yo kuna bimaka na kombo ya mutu ça arrive aussi to zo appel ba appel ebele ba bungisa kombo na nenga molili osala ka muna ba maniaka yo na Afrique ba maniaka yo na Congo osombelo ko mo awa ba kosaka yo benga dadi azawana akorienter yo na ba prière azongi sona bi okoko oyeba place ni no chalo ko place ni no za na bato bata ozana possibilité wana oui nyonso epa ya nzambe ngana za na possibilité te monongeti vana lunia kuso muna ngolo za meko muna lendo kia meko ngeti sadila me muna lendo kia tata Simon Kimbangu nzambe apungutu lendo ya ngeti sadila c'est-à-dire ngaite muntu na salaka ngana zo nzambe azo sala à travers ngai ngana pesa ka bana te ngana pesa ka mikanda te ngana sunga batu à travers mayelo nzambe apesi ngai ba service nyonso ona salaka na salaka ngona makasi na ngate me na makasi ya nzambe oya pesa nga makasi donc yo muntu lukan code ya famille na bino olukaka nkuto zo wa porter monnaie du bonheur yo muntu sana ba kaya maladie ou aussi la te ba impuissance sexuelle moi ça zo bota te ozana problème ya bana bizengi moi sina wa kima o mobali ya kima yo osobota bana bazolo bate benga biso na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 316 peto ko senga makambo iso likana media oyo ya ndengo na biso ka songo na ba passer na mususu bayeba ko cc na ndeko na kabundu walesa bayeba ko cc yango basali ya nzambe bazawana te pona ko ya ko sala ka live okay musali ya nzambe azawana po kuna ko prêcher ba ndimi na ye musali ya nzambe ezate po luka nombre d'abonnés to banda kufuta batu bambongo pona kofinga musali mususu pona kofinga musali mususu bible o botanga ka kiloso na nini sikamo moko tango ya récolte botika yango ba dérapage ezali trop ezala côté ya ba ngunza ezala côté ba ndeko na biso ya ba chrétien ouela la ezali mingi donc batika biloko wana ezali biloko ya malamu te ezo ba mama ba justice mingi pe batuna kingai question tozali ba jeune pona ndeko na biso maître Grims pona o Italie 10 fois alobiso bo sali ba je a robeta 10 fois stade de France polémique ezali lo entre ndeko na biso Fally Ipupa na ndeko na biso Gims so as ambassadeur bino na mamisu na bino c'est Gims a na possibilité azana on peut dire aujourd'hui niveau wana ya robeta 10 stade de France et la nani et comme ma belle le zo kendi pona mo be monsieur Bello lobela pe ferré o lobela pe héritier watana baza camarade na yo oui donc na o etali biso to ba jeune na o etali Gims azali maître qui maîtrise l'espace l'Orient il maîtrise l'Orient il a la capacité de faire ça à l'Orient donc c'est-à-dire na Europe OK maître Gims parce que ça maître azo maîtriser abandi ko so ba cinéma ya ba mindele koma ko sala akoma na niveau wana na ndenge ya ba science occulte o ya mindele mais suki kaka na niveau Europe il peut le faire à l'Europe tandis que soko yena ndeko na biso Fally peut asa na niveau ko sala mona Congo parce que Fally azali déjà chef coutumier ou azali intronisé donc mutu na mutu azana esika na ye arenyaka yango mona ka izana ba okapi soko kene na France est-ce ko vivre rien à vivre mais à au capé ça la gagner à vivre ils appellent ba nyama mususu so ayi en Afrique à vivre est-ce que tu comprends maintenant le lobby et ça na nzete mususu so ke na ngona Europe et ko bota te ozala nzete mususu so ke na ngo awa et ko bota omona ka feuille de o ba chaka na biloko to benga ngo likasa ntsunga ba mama na bandako musu na France ezala ngo libanda ndako to na basima ndako mais awa biso to mona nzete wala donc mutu na mutu azana rayonnement na ye na esika ye azula ki makambo donc Fally akosala ngo 10 fois en Afrique mais na poto ako réussir 2 fois 10 fois peut-être akokoma ako s'affaiblir OK ba anya wana kamura wana ba fandi ba komi ba français ba koti déjà na ba secte ba français wana bakomi lokola mindele donc bakomi mundele ndombe neto bana kikongo mundele ndombe même facilité même Gims ça déjà mundele ndombe
parce que ye azo croire na ko tona bakoko na biso te Gims aza déjà musulman ana ba science ya kuna mais fali azali chrétien azo croire na bakoko na biso azali chrétien o azo croire pe na bakoko na biso c'est pour cela il est introduit directement les rois chefs ou bien les chefs coutumiers en amont azobelela bilima nazobelela bilima azobelela bilima otobenga kabisimbi bia maza donc bisimbi bia maza azobelela bazana capacité fali même 15 jours même une semaine akobeta na stade des Martyrs et kotonda mais na France akusala ya monter donc eza polémique moko sur le plan spirituel mutu na mutu azana place na ye oyo akorégner OK donc mutu na mutu azana zone de confort na ye Gims zone de confort na ye ezali Europe. OK. Fali zone de confort na ye ezali Afrique. Mais il faut féliciter Fali pourquoi il a fait ce qui est abandi awa aki na moti na Europe. OK. Ata beti mi balé bo féliciter kaka parce que auti muntu abandi liango awa na pasi. OK. Aki na ngokuna. Ba faire nyonso tona faut ko féliciter bango. Ba héritier faut qu'on félicite bango pour nani babandi awa bakena ngukuna et après ba artiste mususu et puis que awa Céline Dion na ko yapena stade de Martyrs pour aitonner na onja. OK. La grandeur de Céline Dion. Mais ba musicien na basali ba Koffi Olomide faut bo féliciter bango parce que bango ba suit makambo awa bakena ngukuna na tango ya betaki ba accès ala ki soki 20 000 places. Ça fait 26 ans aujourd'hui peuple oyo to nombre ya bato bazana ba mwindo ba komi na France ezalaki ndenge moko te media pe ezalaki ndenge moko te lelo bato babotani na mikili ya bato France ekoma lokola Angola France ekoma lokola Bandar France ekoma lokola Mayaka ekoma lokola Mabor na koseka même surtout zalaka na koseka donc c'est-à-dire il faut qu'on féliciter Fali qu'on féliciter pe Gims parce que mais mutu na mutu azana zone de confort na ya Maître Tokom na soki mboka oyo ezalaka mboka organisé ke mboka oyo biso bato nyonso afutamaka mutu nyonso aza na mbongo na compte na ye mbele bakofi bafali pe mbele baza na bapris disque de diamant. OK, je dois revenir oti otanga kombo ya faire regola awa oti otanga kombo ya héritier watanabe aza camarade na yo polémique eza lelo entre ba fanatique parce que on n'a pas vu faire regola les gars on a un problème héritier les gars on a un problème à faire tout le monde a sorti médiatique héritier watanabe au sur point de vue na yo polémique eza lelo entre héritier bato héritier watanabe na bato a faire regola yo sont jugé mon ndenge. Oui, eza eloko moko il faut que cesse yango il faut to bachango na ezala na kimia eloko eza mabe ba misia génération oyo basokoka kotika héritage ya mabete ba oyo ya liboso babandaki donc ba polémique uti na ba papa na biso tabule na ba franco ekiti na ba zaiko na ba viva ba kofi ba papa wemba bango faut ba hériter kaka musique wana mais ba hériter na esaleli na bango. OK. Yango ndeza mabe il faut batika en plus ba journaliste faut ba ça l'appel impartial. OK, ça c'est vrai. Pour na biloko wana yo ba beta ote pourquoi ngaza ya mutu te parce que ce qu'on peut déjà parti pris au niquer carrière non tout d'abord en plus ba robeta yo parce que yo moko mutu opesi position na mais violence ezali mabe botika ko simba na nzoto lokola ba tangisa ki makila ndeko Charlie Prince ngai moko personnellement na kendaki pa Charlie Prince na bi retirer plainte wana parce que moko o ayuka ngai pe azali ndeko to solo na et bi ba relation pe to sala na Charlie Prince mais ibi si a retirer Prince wana les vraies justice ezali justice ya Nzambe soki ye azali fautif Nzambe akoyeba ko juger soki pe muntu na za fautif Nzambe akoyeba ko juger mais personnellement héritier na fere baza pe na problème mon côté ezali ba fanatique to ba musicien oyo baza ko welana mais na sepeli pe na silence ya fere côté ya héritier asala sortie médiatique asali mise en garde asalité mais après si mise en garde eza lokola mutu moko akomi libanda ndako na ye attention ici chez méchant engelo baki ba suyo na mbo rien mais après si yo mise en garde pe atangi komba mutu te ba komaka te na lupango mutu attention ici mais ce qui ngandi chez méchant non ba komaka kaka attention chez méchant message pe ya héritier alobi pe kaka ndenge wana ya ba kanga présent leader na yo na leader onani parce que Liverpool mutalobaki Liverpool aza musicien wapi asalaka wapi te aza fanatique aza mutu te. OK, fanatique aza mutu nyonso fanatique lelo so caméra na ye parfois to faire ibiete voilà ce qui ezalaki membre moko ya comité directeur ya jet set
te porte-parole moko ya G7 tokoyamba la moko alobeli mais héritier pe amundu ayoki message wana to batune balobi ke balobi biso pe bakobeta biso papa eza lokola kuna bazo violer bana bato namoni stati moko papa moko ya bapaki abimisi mwana ne ya 11 ans alobi ke bino bato bomesana ko mugu bana bato ba 11 ba 10 ans wako mekana mwana nanga na oboma ye alobeli nana alobela général apesi kaka avertissement donc héritier apesi kaka alingi pe a protéger zone na ye na ba oya ye faut ça la message faut se révolter po ye mutu wana atakaki ko ba héritier donc ba président belé pe faut ba l'héritier ko transmettre message te makamona esila OK batika suko transmettre ba biloko ndenge wana susi na biso ezali héritier na faire un jour bazonga na lokola ya na leki loko ndenge bazalaka héritier abengaka chef bazala bien batika kolanda ba polémique moko ezali inutile nzamba lingi ndenge wana te bakoko balingi ndenge wana te bazala bomoko lisanga pe ba journaliste bazala impartial journaliste ya mutu ezala te mais message wana même ngai pe lelo na komona mutu ayiko menacer na ndako na nga balobaka omoni ndoki belela mais héritier tangi koma mutu te soki héritier yaka na discours ke yo faire yebisa batu na yo so ba megila batu na kokanga yo boy wana nde biso ko condamner héritier OK silence et affaire biso to sepeli na yango po to pesa ki pe ba conseil yo yebi comment depuis maramba ki voilà to sala ki na yo on était là yemo ko faire comment on a évolué pe to pesi pe conseil côté à héritier mais héritier salika lo balobaka apesika avertissement abateli kaka batuna ye peut-être be baloba wana ezalaki pe mutu affaire ya héritier moko koleka to o babenga soki paka koleka babeti ye tala soki ki santé te paka musu soki noko moko ba soki noko soki nani mutu moko ya paka soki azara golwa azaki gola soki tala soki neti santé ya paka wana ya ba pake wana soki bazui ya paka bakoboma ye mais na message wana et ça la pe bamoni ya paka moi pe babeta ye exact parce que so babi ya paka to babeti akufi charge ko soki na nani faire donc message wana za nango kaka attention ici chien balobeli mututu. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin, j'espère que vous avez aimé, vous s'abonner ebele, vous commenter et nous supplier bino bo benga dadi en tout cas il y a beaucoup de choses à découvrir mais téléviseurs à rangonga tozongelaye maramba question mususu Dieu merci mbadi na proposer awa te bengaye privé poser ba question na à répondre yo au ba français bi toute vérité n'est pas bonne à dire mamso ba bango na caméra te en tout cas numéro de téléphone ba dédicace au batalio avec mikolo tozali on na Congo trop libanda cette fois-ci mikolo tozali vraiment année au toza awa na mboka numéro na biso ezali plus 243 81 54 51 313 benganga kaka na WhatsApp benganga kaka na WhatsApp komelanga partout dans le monde entier na yambaka ngai moko plus 243 81 54 51 313 muna mamambo monso mena yako muna simpasi mena yako bokila muna plus 243 81 54 51 313 bika nzambe apuntulendo kalubambu kila kalukeba bika nzambe apuntulendo katela sisikiani e kalusakumuna yenge mu makanda izindinga za zonsono yenge muna sheni ya solola velite bika nzambe kalusakumuna kalukeba yenge muna makanda zindinga za zonsono totilomba te tika ete ane oyo ezala na maboko ya bakoko na biso bonane partout bozali to pesa ki o ezala ki remède to o ezala ki avec sima ba parents to zanga miel na ndako te mwana linya kende na kelasi pesa ye mwa luto akende na kelasi bondela pona bana na yo moko ozali les vrais responsables to les vrais prophètes ya bana na yo lelo ba enlèvement ekomi na Kinshasa bondela na bana na yo fa babima yeba ko kende landa bana no atana ba classe partout bana basi botika ko kende ko sala ba cop mboka ezali malamu te bibatela bongo nzambe akobatela yo bokeba yo mutu osomi miel nanu te sumba miel to ko bondela pona yango pesa mona miel afa kende kelasi ko zela te ba bebisela o mona même na poto kindoki koti soki ba pesi mona no kindoki e ko ya pa na biso e komaka musala ebele mindele balobi viens me de prévenir que de guérir donc bosomba ba miel na bino yenge mu makanda be mu ndinga za zonso no e pa na ngai te partout ba kosomba pa biso to ko bondela ka pona yango bika nzambe kalusakumuna me muna monso beto toti sadila e beto pebana ya utoti sadila ne Philippe Mumba ne twalani ne mabwaka bankulu babonsono
ya ototisalila ingeta yengekeno ingeta. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, vous dites merci à Montréal. Lui c'est Viron Zambi Jitakis. Merci à toi et pour la Moussala et à notre visionnaire Migeni Ma Solo la vérité. En tout cas, Dieu merci Mbadinga, il est là. S'il y a quelque chose à dire, nous sommes là pour vous dire. On se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, nous serons là together. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto na yebite. Yaka, tokisina metro chateau mutia da kayau. O kayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mun daza bo asaka so mina dula metro. Papa mukoro bo ya ta kota msanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Rouge na pour na kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ma hanche munene bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est venu ça awa. Non, yo somona te. Oh la kamata. Eloko evanza mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bobisa. Et je traité tellement vraiment ngamo na za victime na meki yango. Oh ya ba so de na ina. Lesi yeyo azobongisa le poso. Apoli kote kango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala Awa toza boya te nango Nicole Malonga